Nyonso Buzulandanga, Stéphane Larose, Nala Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho. Le nom est Awa Potosola, Likambu ya masque. Nous sommes le masque aux alliés blackhead remover. Nous sommes en français, pas bien en Camerounais, excusez-moi. Donc, nous avons comme on a assez en français, ce que nous avons tout le monde a bisingai. Donc, comme on a assez donc. Dans une vidéo pour nous avons des questions vraiment ébélées Stéphanie Lunginangai de naza bonaza na ba bouton noir na Lunginanga moye ndenge na ko kosilisa yango yango lona na ba réponse pour na bino batuna kinga ba question na bino batuna kinga te vidéo kozala wana pona ko aider biso nyonso pona elonga biso zala toujours bien to longoli maquillage elonga biso zala toujours lisse pe kitoko masque ona yango ezali pona ko aider biso pona ko longola moko mona kina ba point ya zolo na yo mona question ko za na make-up te au moins le ko za ba poso moko boya pembe telemio pe so ko za neti ba mbuma so ke vanzo e kangami poso nango za makasi masque oyo ko aider pona ko tombola bouton na donc moi so que ça dit bouton so que ça la pour ça la la pote kangami makasi ngo to benga ngo blackhead donc eza le ko la kati ya poso na yo masque oyo ko za la wana pona ko tombola ngo et pona ko longola ngo etika sans tache pe ezala elongno ezala toujours kitoko awa bloko mi balé les belles boko lobake oh la rose to cotisons on elongi oui to cotiser bloc on a elongi zali na problème mon côté ba masque o basé la cabine on a chako pe basé la cabine on a glue donc yango mona que ko che masque il faut oser la elongi e kangama pona obanda ko benda masque pour masque elongwa bongo yango basé la kamona glue pe basé la kamona o pour eza kamundo ce qu'on ni ko somba o ja basala yo moko eza na problème mon côté ko somba eza na prise lango ebele mais comme ça na sombi bomi bali na dépenser ka 5 livres ko somba na eBay pe ko somba na Amazon on a dépensé à 5 livres pe ngamoko na sali yango na ndaku ezali na problème mon côté pona ko sala siko masque na biso eloko oza nango poso ça na posa ko sala na moi bol na yo ya boye bol so sali nango pe na brosse na yo oyo yango neto ko sangisa kol na biso na chapeau na biso poto sangisango awa poto mélanger yango poto chango na elongi donc on a posa biloko o mi balé pe pona ko mélanger masque na biso o to ko sala lelo na elongi ndebo monya yango comme na lobby eza lokola ba mbuma boye mususu pesa kalango poussière na kati déjà so nous sommes de poussière mais on a sombaki ezalaki ya ba mbuma kiki on a sombaki ezalaki ya ba mbuma boye et na ko tout yango pona siko ko ko mélanger eloko o to ko sala liboso to ko zwa bol na biso o to ko sangisa pona masque et eloko biso to ko cha na no col na biso o cha col ezana mesite yimo ko ebelongi na ondeza donc o cha o moni ko sala kaka pona wana donc pour un jour wana on a chakol nanga comme na biki na zana na maison na chakol on a moni ki na sela ka pona lelo kol nanga na cheboye de bomoni wana donc so moni ko chekol mu ki ko bakisa na problème mon côté et na ko kozwa chako na ko bakisa mo na ko chango na kati de bomoni wana donc na che chakol na kati wana et na chekol et na che chakol na ko balola sikoyo donc ozo mélanger de bozo monana. Donc au tchang enough oyo moni ke ko kokana elongi na yo nde okotia so comme on tezamo makasi ya na problème te bakisa col na moni tezamo makasi na bakisa col ndambu pe nazo balola on mélanger yango très bien na brosse na yo ozo mélanger tant na mélanger yango ekokoma bonde bomoni après le kona kosala na ko kolongola maquillage nanga et to kobanda wana awa siko na tikolongola maquillage nanga pe na longoli suki na kanki tambala na ngai boye parce que na kanki tambala bo ceux qui suki zo ko panza la panzana col ezo yango ekosala ni ekokata ngo col donc tozo tia siko masque na biso na elongi eloko o photo sala vraiment keba ezali ba makiki na biso soko ça mte ba favori belé ko tia ngo pe ba favorité donc katango bien donc ça vraiment attention pe na misu pour bisika nyo so o masque wana ekokota ezo benda o nyonso ko benda donc faut vraiment ko sala attention na makiki na favori na yo pe na misu na yo. Tant que chango zala vraiment sûr que ezo zipa yo pour son nyonso donc on a chango na zala vraiment sûr que pour son ngai ezipa me ndi bozo mona wana donc brosse zo aider na kaka bisika o na lingi na chango na cha masque nanga nde place na zo chango donc yango ezali bien ko utiliser brosse na yo tango aussi ça na o ko sokola brosse no pe e ko zonga ndenge ezalaka
Voilà, on a acheté masque nanga et l'unanga et kokoma boye. Après on a tosé la pour 30 minutes donc on a que elonginayo et kangami et mon ça la que soko chango belé au monde que 30 minutes en mokié au cause de la tape pour 40 minutes donc ngana chango so mon que chango belé on pour 40 minutes pour il faut et kauka avant qu'il n'a pas ko bendango il faut vraiment et kauka mais au cause de la pour 30 minutes pour cause de la no ata pour 40 minutes c'est un problème mon côté ata so vraiment pour 1 heure de temps maximum et un problème dès que au banga non ça qui est bien pour na et kauka yo après on a dit ko bendango navanda ki na masque pour 1 heure du temps yango ne monanisco e kauki mais désolé parce que caméra nanga esela ki batterie après fena charger et faut que ça qui bien té d'abord excusez ngai bon mona que place au faut que ça bien té après 1 heure du temps na ki ko ben dans de bozo mona image ko la ki ça merci wow et katinga na ba poil na oza ba poil za kana elongi wana oza ke o kan etinga vraiment elongi lace Pendant le rôle on a qui on m'a posé et comme lisse vraiment lisse les belles dames lisse peine quoi mettre la caméra pour mon salité oyo et longoli na masque na biso et là qu'on a comme ça la boye na cause que yo ata gant la police yango et na pango se semaine long na peine quoi ko pakola mafuta na elongi. Merci na bino nyonso wanti na ngai ne bande pe comme na nga na suka nzambe ya pambola bino nyonso se communique vidéo o ebaki si implice na mutu na yo ko bosana te ko aimer yango pe ko partager na bande ko na yo ko sala ngai bien ko bosana te ko sala abonner na chaîne na ngai la show avant obima et ko sala ngai bien makasi merci na ba boss brothers merci ni mutu landa kangai mwana tukutani à la prochaine tinate et community na bye. Bravo que kosokola, pe kosola on a pourquoi